Très bien. Mbote Nabino, Balandinho, Soya Bosolo, na politique officielle. Bosolo télévision, Tokutani Solelo, Kimia na Mabota Nabino, Bisika Bozwami, Bao Baza malade, Nzambe apesa bango makasi na nzoto, Bao Baza na mitungisi, apesa bango Kimia, Bao Baza na Bosenga, apesa bango Biano. Na sepeli Tokutani Solelo, Zali Baku Monene, Motomoga Kanakite, Toto Kanaki, me Motomoga Zagina Makukia, Gosale, Tetomona, Leote Nzambe Nde Asali Yango, Loko Munkembo Zonge Panaye, Yende Maloba ya Bababa, Yende Bomengo ya Bazangi. Topesi merci na ndenga ndimi ete to mona na solelo. Talande kwa za pemeni loba na imbote bosolo ebandi, loba na eko sala moi bien, po bosolo yango ebandi. Lopango moko te sans bosolo. Ok ko tala bato, komie pa na bango boni bino boza bien. Bosolo na sukolo bi, est-ce que botala ka bosolo? Kabola li solo a bosolo. Égoïsme to boyango. Lopango moko te sans bosolo. Moto nyonso ayo kasanga bosolo. Kabela muninga li solo ko bomba yango te. Katapas kabola nkembo ko sala moi bien. Misa lingale leki misa ya français na bato ebele. Osala ngo moi bien, osala moi bien. Bosala ngo ndenge ba fille mikolo na moni, ba fille batomboki makasi. Ba fille batomboki makasi. Liboso ezala ki ndenge Bible lobi. To bondela tango nyonso to ngito sala likambo. Olingo bimana ndako bondela. Olingo banda mosala na yo bondela. Olingi yo voyager bondela. Ozala projet moko lingo sala bondela. Mitika la nzambe po taper so makasi. Mais ko sala makambo na zomo na ba jeune fille bazo sala te. O ba jeune fille bazo sala ba che biloko kolia na mesa. Mais muto ava banda ko bondela vali ate azo bondela te. Abimisi snap na ya bandi ko snapper. Do snap lelo et remplacer na prière pa bana basi. Bokomi quelque part bosobi poisson ya munene. Basali ngulu ebele zo bimisa milinga. Basali ntaba 3 kilos zo bimisa. Bazo bondela pona biloko te. Donc prière ya bana basi va remplacer on a snap. Achepe namo. Ba snapper si la usine sko boko lia. Donc le logo pambola biloko. Ko bondela pona biloko komi ko snapper. Bobo sanate la prière ya juste a une grande efficacité. Donc vous devez prier pour toutes choses. Je vais vous prendre les informations du jour. 2 émissions. On va prendre la première, une personne qui va communiquer, et puis deuxième, on va récupérer un débat entre 2 Congolais qui sont venus réfléchir, ou qui viendront réfléchir si vous voulez. Je vais prendre les informations du jour. Nous sommes une génération sans conflit. Koyoka mabete, sonzamba pesi moninga, pesa e maboko, sepela na lipambolia moninga. Eza bénédiction pe pona yo. Koyoka mabete, onzamba pesi eza pona ye. Kumisa nzambe pona ngo, et le reste viendra aussi pour toi. Sepela na bozuya moninga. Non, Kivu. Le gouverneur militaire a instruit les forces de sécurité d'interdire toutes les manifestations sur la voie publique. Retrait de la MONUSCO, Bahati dénonce la déformation de ses propos et condamne la violence contre l'ONU en République démocratique du Congo. Maïndombe, des maisons incendiées et des villages vidés suite à un conflit communautaire dans les territoires de Kamwapmut. Makambango bandagi boyena yumbi, c'était presque comme ça. Ma service à sécurité, makambo bandagi boy. Le gouvernement congolais, gouvernement central et provincial, eriango. Makambango bandagi kakabona yumbi. Arrêtez-nous cette hémorragie. S'il vous plaît, arrêtez-nous cette hémorragie. Beaucoup de ça va birode, beaucoup de ça va service, beaucoup de ça eriango. Ezate biroda bana koyebisa biso makambo ezangi tina. Biroda lati bodi ateli atie motorola na luketo. Azana bala zo bakengala ka birode ngala zaka mutaner. Ça se dit pas. Allez là-bas. Donnez-nous des informations, on a besoin de tout ça. Et le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes pour éradiquer cette histoire. Soka éradiquer en côté aussi là, il aussi mbaté. Denis Mukwege condamne la violence contre la MONUSCO. Ituri, le général Luboyaka Chama salue le patriotisme de la population de Mambasa. Nord Kivu, le M23 installe une administration parallèle à Jomba. Manifestation anti-MONUSCO, la société civile de Bukavu appelle au calme et à la retenue. Hydrocarbures, appel d'offres, le peuple saura tout ce que la RDC gagnera en contrepartie de l'exploitation de son pétrole ou de son gaz, a déclaré Didier Boudibou, ministre des hydrocarbures. Manifestation anti-MONUSCO, 15 morts
et plus de 60 blessés enregistrés, a annoncé le ministre de la Communication Patrick Mouyaya. Rougeole, plus de 2500 cas, dont 20 décès, recensés au Kasaï oriental. Lubumbashi, 24 présumés criminels aux arrêts. KML condamne les actes de violence contre le site de la MONUSCO et en appelle à leur cessation immédiate. Justice, Jean-Marc Kabunda attendu à la Cour de cassation ce jeudi 28 juillet. Nous condamnons aussi l'attaque Oyo Batubazo Sala surtout Yakoboma Yakopie. Tous ont condamné contre la MONUSCO. Mais la MONUSCO aussi, c'est une occasion pour vous. Je ne me réjouis pas du fait que vous avez été attaqué. Ça, on condamne, on ne peut pas admettre ça. Ils ont un acte de barbarie. Nous sommes contre cette violence. Et ça ne peut pas continuer, ça doit s'arrêter. Je suis de cœur avec Bato Bakoufeli Bandegona Bango, que ce soit côté de la population, que ce soit dans MONUSCO. Nous sommes de cœur avec vous. Mais MONUSCO, votre mission, quelle est votre mission en République démocratique du Congo? Ça, c'est aussi la question. C'est une manière, par exemple, peut-être pour vous, il y a qu'à s'interpeller aussi, de comprendre pourquoi vous êtes au Congo. Vous n'êtes pas au Congo ici pour le tourisme. Vous n'êtes pas au Congo pour prendre des photos et puis vendre ailleurs. Vous êtes pour une mission sacrée, une mission précise. Cette population-là, même si elle a exagéré, elle a débordé dans sa manière de faire. Mais peut-être cette population-là, elle a contraint, à mon passe, elle est qui n'a monté mandé comme si elle n'a pas biloko. Vous devez faire quelque chose, MONUSCO. Bazo Bomabato, quelques mètres place Bino Bozali. J'ai dit ici, je ne suis pas d'accord que vous soyez attaqués. Mais ne soyez pas aussi à l'aise quand les Congolais sont attaqués alors que vous en avez la mission d'accompagner. Mission et Akimia. Est-ce que vous avez ramené la paix? Interrogez-vous aussi, cher MONUSCO. Interrogez-vous. Est-ce que depuis que vous êtes là, mission Nabino, vous avez accompli cette mission avec beaucoup de succès, comme il fallait, ou vous avez aussi échoué quelque part? Interrogez-vous, c'est toujours important. Condamnons les actes, condamnons les attaques contre la MONUSCO, je suis d'accord, mais posons-nous aussi la question. Depuis que MONUSCO a zali, quel est le bilan de la MONUSCO? MONUSCO a zali nini tilelo. Quel est l'apport de la MONUSCO na maintien à paix dans l'Est pays? Est-ce qu'Azo Sungato, Azo Sungate? Est-ce que la MONUSCO, est-ce que vous êtes fiers? Vous êtes fiers, MONUSCO? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être fiers, Yakolobela, que vous avez accompli la mission? Vous, les gens de la MONUSCO. Que chacun de nous se pose cette question. Population se pose cette question. MONUSCO, il m'a permis toute la question. C'est toujours important. Maître Yves Mouekassa. Oh là là. Secrétaire général du parti et sort de la République. Mbote na yo. Mbote Sango Mukundi. Nazili bakule lona yambayo na yambako mingi na débat. Na baki pe ndenge na opesa bande comme sope makanisi ya koloba. Akope sope libaku yo pe oloba. Ote opesa makanisi comme ça qu'on donnera jour musubo yoka na koyamba manix yenda pe yemoko apesa makanisi na ye. Comme ça na kola muka na zupe Benoît Yolama yemoko comme ça na koyamba pe Shadari yemoko. Comme ça kozala débat, comme ça sope Lambert Menda Gozonga. Moto la moto akoloba pe yemoko mais tant musupe kozala débat. Nenge kulutu Frank Dionga leka kilobi yemoko Peter Kazala leka ki yemoko. Nenge Mouekassa pas zo leka yemoko moto muswa pasteur Gili pa leka yemoko. Bosembe pa leka yemoko. Pe bato ya bongo na bongo. Ba leka pe bango moko. Maître Blanchard Mongomba yo po leka na ndenge na yo moko. Débat pe tokotia yo meko leka yo moko zali sumute. Maïchi bango pe leka ki pe akoleka. Allez, maître, on va parler 3 sujets. La situation d'abord à MONUSCO na Goma. Cette situation est commis délicate pour Bato Bakoufi, va blesser Ezali. Je vous invite à suivre d'abord le reportage. Botala PC que le gouvernement a dit. Alors on va revenir tout à l'heure. Comme ça on peut sa point de vue nayo autour de cette question où ils ont dérangé paisibles citoyens, mais en même temps la communauté internationale aujourd'hui, surtout les Nations Unies, a commis comme on qui a commis un problème pour attaquer Ezali. Alors, précis, on va prendre en image. On va se retrouver tout juste après. On a repris Samaloba et à maître Yves Mouekassa, qu'il donne son point de vue. On va réfléchir autour de cette question. À tout à l'heure.
Après la vive tension qui a eu lieu ce lundi, la ville de Goma s'est de nouveau réveillée avec des manifestations des habitants de cette ville touristique qui ne lâchent pas. Depuis les premières heures de ce mardi 26 juillet, des nouvelles barricades ont été érigées sur la chaussée et c'est là dans plusieurs coins du chef-lieu du Nord Kivu. Des tirs nourris ont été entendus près des bases de la MONUSCO, RVA et TKM. Le gouvernement congolais avance un bilan provisoire d'au moins 5 morts et plusieurs blessés depuis le début des manifestations. Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de l'Union sacrée, au-delà de personnes abattues, l'on a enregistré une cinquantaine de blessés au cours de cette manifestation. Dans un tweet, Patrick Mouyaya promet de revenir sur le bilan humain et matériel avec Kassim Diane, représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC et chef adjoint intérim de la MONUSCO dans les prochaines heures. Jusqu'à présent, la situation est toujours confuse dans plusieurs coins de la ville de Goma. Plusieurs barricades sont toujours érigées sur la chaussée. Au même moment, des tirs de sommation ont été entendus près de la base de la MONUSCO issue de la RVA. Signalons qu'en ce deuxième jour, dans la matinée, les activités socio-économiques, 15 morts, dont 3 casques bleus et 12 civils tués. Tel est le bilan de 2 jours de manifestations contre la présence de la mission de l'ONU en RDC à Goma et à Butembo. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement au cours d'une conférence de presse animée conjointement avec le représentant spécial adjoint de la MONUSCO en charge des opérations, Kassim Diane. Patrick Mouyaya a déploré le perte en vies humaines enregistrées et relève que 61 personnes ont été blessées lors des manifestations du lundi et mardi dans la province du Nord Kivu. À l'en croire, les enquêtes ont commencé pour savoir d'où est venu le tueur. Lors de plusieurs, à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Butembo. À Butembo, on a compté 7 civils, je pense, et les autres ont trouvé la mort à Goma. 61 blessés qui sont repartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord Kivu, principalement à Goma, où les services du gouvernement provincial s'appellent s'assurer que les compatriotes blessés trouvent le soin approprié que requiert leur état de santé, évidemment. Et selon les représentants spéciaux adjoints en charge des opérations de l'ONU, Kassim Diane, il est temps de passer à la désescalade sur les terrains, bien communiquer notamment sur le processus de retrait de la MONUSCO. Il confirme que la mission onusienne reste à Goma sur invitation du gouvernement de la RDC. Elle ne peut pas prendre l'option de partir d'elle-même. À présent, tourner la page et passer à une phase de consolidation, à une phase de coopération renforcée, à une phase de cohérence de nos actions communes sur le terrain. Rappeler à la suite du ministre, réitérer ses propos d'appel à la retenue par rapport à ces manifestations. Comme il l'a dit, les manifestations ne règlent rien. Et au plus profond de nous-mêmes, ce qui ne marche pas, ce qui devrait être amélioré et ce qui peut nous constituer des acquis pour le futur. Signalons que les 2 personnalités revenaient d'une réunion à la primature au cours de laquelle des dispositions ont été prises pour permettre au retour au calme dans les villes du Nord Kivu. Très bien, merci beaucoup. Allez, Maître Yves Mouekassa. Finalement, désordre et bomi batu ebele. Quelle est l'analyse aux Avosala par rapport à la situation où ils ont les Goma avec des différentes manifestations contre la MONUSCO, bien sûr. Est-ce qu'ici, on peut conclure que, ou on peut comprendre, on peut dire encore que la manifestation n'y sont pas salam, ba commanditaire baza quelque part. Ils ont une manifestation politique où ils allaient expression où il y a ras-le-bol où la population a manifesté. En ce que je sache, le retrait de la MONUSCO est déjà annoncé. Progressivement, il s'est là qui salam. Mais ici, on ne voit rien. Pour que MONUSCO ait nani sengeli appelle ça bango go pour aken. Les conseil de sécurité ou peut-être egozala notre gouvernement congolais ne sengela ibisa bango vous devez rentrer chez vous. Vous avez 7 à 8 minutes pour réfléchir, à moins qu'il y ait des points où on a relancer, on va discuter.
Merci Sango. Ndenge kana lobi ezalaka toujours plaisir pour ngai kozala na plateau à boso na politique ko ezanda kuna ngai. To bandi lelo te. Tozana chemin moulai ensemble. Ah ouais. Et puis ngai bolingo ya Congo etondi tellement na motema que chaque fois que faut ko lobela makambo ya Congo RDC nazanga ka occasion te. Donc na se disponibiliser ka pona wana. Lelo likambo ya MONUSCO ekomi ko tungisa peuple congolais. Mais avant na beta certaine esika to komi lelo na lingi na rappeler na remonter un peu dans l'histoire pour na rappeler na congolais esika nini to uti. Relation RDC na ba mission des Nations Unies ezaka toujours un peu tumultueuse, ezaka toujours na mwa ba kokoso. Parce que mission ya liboso ya Nations Unies o ba ina mboka na biso ya liba oyo te. Déjà 14 jours après indépendance Nabiso, donc le 14 juillet 1960, mission à liboso à Nations Unies Bayaka, bandako bengango ONUC, opération des Nations Unies au Congo. Parce que ndenge bino boyebi, mukolo biso tozui indépendance le 30 juin 1960, kaka na mwa mikolo wana kokoso ebandi. Sous prétexte que ba Belge, mindele moko ba aki molesté awa, Simaya général Janssens Akoma avant indépendance égale après indépendance et créé qui moi ba mutinerie ba commando belge ba kitaki na ville à Kinshasa. Conseil de sécurité exui résolution 143 du 14 juillet 1960 et tindi équivalent à MONUSCO ya liboso ba yaka ONUC. Baya bavanda de 1960 tina 1964. Soko tali mission o ba pesaka na bango. Na mission o MONUSCO azana ngolelo okomona ke ressemblance eza ebele. Kosunga l'état na ko sécuriser territoire, kosunga l'état na ko garantir intégrité à territoire, paix, pacification. Donc ba mission na ngwe ko kende presque lolenge moko. Mais déjà à l'époque tangu ONUC ye na Congo oleba suka na mission wana bakota kina o ezali politique intérieure ya mboka na biso. Conflit Mobutu Lumumba à travers pe mission à Nations Unies wana ba impérialiste to pe ba occidentaux ba ndeko soutenir Mobutu ba salaka moi système pour na ko faire basculer pouvoir 60-64. Donc na bilan ya ONUC ezaki na makambo ebele o eza babengaka na français ba non dit o bayaki ko sala te o ba sali. Lelo to se retrouver na mission ya Nations Unies to bengi lelo MONUSCO mais o ya bandi ko reprendre ba méthode mususu ya mabe oyo to retrouvaka déjà na kati ya ONUC na ba années 60. MONUSCO ba komia wa na 1999 si ma mémoire est bonne. Résolution 1273 ya Conseil de sécurité à Nations Unies. Et tindi bangwa wa sukombo ya MONUC. Baye pona kosunga l'état congolais parce que bo se rappelle na 99 to ala kina na kati ya bitumba makasi guerre Congo ekabwana biteni mibale ba pays mususu ba na ngambo kuna na ngambo ba rébellion ba pays mususu ba na ngambo gouvernement central tout ça pona kozongisa kimia. MONUC baye basali o bakoya ko sala na ba année wana réaction o ya lelo et ça maka déjà en 2005 si j'ai bonne mémoire mukolo Jules Mutebusi azwaka ville Bukavu to monaka population ba s'attaquer na ba installation ya MONUC à l'époque eza na Kingabwa awa eza la bisika mususu nde Nations Unies yaki kotia pression likolo ya Mutebusi pour abima na ville ya Bukavu. Na 2010 ba changer kombo ya MONUC et komi MONUSCO. Na 2013 MONUSCO na brigade d'intervention batiaki parce que ba plainte to ezali le bandi lelo te. Yango déplace likambo ya ko sala pasi. Ezate que lelo nde ba congolais bandi ko se plaindre na. Oye salami lelo toza ko condamner de manière inéquivoque, donc sans
sans réfléchir. tout ça qu'on condamner violence, tout ça qu'on condamner attaque et installation à MONUSCO, tout ça nous condamnons. Mais le ras-le-bol des Congolais doit être pris en compte. Pas bandit les lotés. Dans le bien, en 2005, déjà, la population d'Aïe, comment on a dit, mais comment MONUSCO Bazali, à l'époque, MONUC Bazali, mais les rebelles, les groupes armés, parce que la mission principale dans Bango Ezali, kosunga l'État congolais ko bunda contre les groupes armés. Papa, et ça quand même mission à 22 000 hommes. Avec un budget de plus de 1 milliard de dollars par an. Est-ce que vous imaginez niveau ya matériel au MONUSCO ko ko zana on Abidjan Ndengwa 22 000 hommes. 22 000 hommes. 1 milliard de dollars par an. Par an. Ce qui bazoué 1 milliard de dollars de budget wana. To pesa on a FRDC mais ba ko sala ba exploit moko extraordinaire na ko sambela nzamba songa biso un jour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko na niveau ko pesa bango 1 milliard mobimba pona matériel là-bas. 22 000 hommes. Mais oko kakaka moi groupe armé moko boya mukie et ko boma bato ndenge balingi. On a tué des gens à Beni à 100 mètres. Il y a une installation à MONUSCO. C'est que la population les bat à bailler tendengeni. Après makele bango bazaka chaque fois que sali makelele ba ko lukaba sala action moko be po mona été ya solo musala bango ko salama ndelo ko basai saka biso na 2013 contre M23 déjà avec brigade d'intervention na bango et ko pesa moi appui na FRDC pour vaincre M23. Ah bomoni to sali quand même. Mais entre-temps musala o ba ko sala en une année, en 2 ans, en 5 ans, un travail permanent. Voilà. En toutes ces années, résultats ça. Bano ba botama mbula o MONUSCO e koma na Congo. Ba aussi sa université. 1999 ba ko kisi 23 ans. Donc yana bana mususu tia ko ba botama, tia zo koma majeur, tia tangi ba classe MONUSCO azalaka na Congo na mission nini ko bundisa ba groupes armés. Et puis ba groupes armés si la raté. Et si la raté. Au contraire ezo ba matang mususu. Siko yebisa ngai tokozela mbula boni. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en 22 ans. Est-ce que Bagosala en 25 ans? Bagosala en 30 ans? Et lui, quand que surtout Baxeli Bango 5 ans, ne Bagosala ou Bagosala tena 22 ans. Et lui, quand surtout Baxeli Bango 10 ans, ne Bagosala tena 22 ans. L'idéal aurait été, au lieu de créer, de surfinancer mission des Nations Unies, en réalité, to yebi, bazaka na makambwa. Ya kimiate ibana makamuna bango musuba ko sala ba musuba ko sa business ta bango ba musuba ko tina bango na koluka comment ko influencer politique intérieure ya Congo ba musuba ko sa makamuna bango. Si on avait canalisé babiloko wana pona ko œuvrer dans sens ya monter en puissance ya ba FRDC na assure que ba groupes armés wana nyonso ilinga kezali sila na profiter na rendre hommage na ba FRDC parce que parfois to bossa na ka niveau à sacrifice o bandeko na musuba salaka pour Congo kakezala o ezali. Niveau ya sacrifice au ba FRDC basalaka. En tant que armée, en tant qu'entité, mais aussi à titre individuel. Niveau ya sacrifice n'a profité na rendre bango hommage. Donc population congolaise azana ras-le-bol na ndenge MONUSCO a kosala musala na ye parce que tout le loto vanda toloba na ba vérité. Quel est le bilan de la MONUSCO? MONUSCO ayaka insécurité ezalaka na Nord Kivu, ezalaka na Sud Kivu, ezalaka na Ituri. 22 ans après, insécurité ezalaka na Nord Kivu, ezalaka na Sud Kivu, ezalaka na Ituri. MONUSCO ayaka ba groupes armés lokola Codeco, lokola na territoire ya Irumu, na Ituri, ba groupes armés wana ezalaka à l'arrivée à MONUSCO. 22 ans après, les mêmes groupes armés sont là. C'est que bilan ya MONUSCO to kolobezani. Attends, en attendant que tu continues. Précieux Lukela ngana no Irumu. Alobi Irumu bato mususu tant to lo bagabamboka bayoka kaka. To la kisabino Irumu. To la kisabino komanda, to la kisabino pe Irumu. Tanga zolo ba Irumu wana. Place oka babomi bato na Irumu. Babomi bato na Irumu ezandengene. Botala Irumu kala mingi ate précieux va chercher ces images. Ala kisabino Irumu, ala kisabino pe komanda. Parce que tant que le bagabilo combat bakansa lokoza bamboka mobo ezanga mboka bapaya menzoka ezaka na Congo lakisa bango Irumu lakisa bango komanda lakisa bango boga. Je vais commenter ça alors que ba image on egoleka. Oui maître. Bamboka wana ezalaki déjà na pas problème. Les mêmes groupes armés 22 ans après ba groupes armés ezali.
okoka kaka MONUSCO basalaki programme moko boye bametaki 2 hélicoptères pona ete bakonzi moko bakende sika boye pona komeka kosala processus de pacification. On dirait processus yango bande banda ekomaka na suka te. Ekomaka na suka te ti lelo parce que n'oublions pas, tant que la MONUSCO est là, ezana batu o bazana job. Il y a des gens qui sont payés et payés pas na ndenga ba fonctionnaires congolais. Payés na ndenga Nations Unies parce que la MONUSCO est là. Donc ceux qui musala wana ya pacification et sili complètement, ezana bato ba ko perdre musala na bango na MONUSCO. Je parle des étrangers, je ne parle pas des Congolais. Parce que ba Congolais en tant que peuple, tous en a devoir ya koluka ndenge mso ya ko kaze bango. Beni ezamboka mukebo. Ba militaire ya MONUSCO baza wana combien? Et puis loko moko tobo sanate. Na budget ya MONUSCO baza na capacité ya kozala na matériel ya renseignement autant msusu FRDC azana ngote. Déjà qu'ils ont 1 milliard l'année. Voilà. Donc bazana ba ante yo moko poussana kaka pemeni ya concession nyonso ya MONUSCO okomona ba parabolique ya liwana ya minene. Peut-être pesa ko capter ba conversation nyonso aux alentours. Mais wapi renseignement to koloba ke bon MONUSCO asungi biso na renseignement, voilà apesi biso renseignement. Ata ba élément tel à notre disposition. Voilà. Que voilà ba ADF wana baza exactement place boy. Basala ki place. Batu ba ko tia makelele M23, est-ce que Rwanda zana sima, est-ce que Uganda zana sima? Mais la MONUSCO connaît la vérité. Parce que la MONUSCO est sur terrain et en contact avec différents groupes armés depuis 22 ans. Ayebi capacité opératoire, voilà, fonctionnement. Ayebi capacité opérationnelle. Mais pourquoi il n'agit pas? C'est ça là où les autres ba congolais passent. Donc il y a lieu le loto ça la paix état des lieux, tout ça la moi bilan, il y a MONUSCO 22 ans après. Qu'est-ce qu'on a gagné avec la MONUSCO? Sans sentiment. Parce que bango balinga ko bang sepso ko loba ete soki ba kei ba groupes armés ko proliférer mbutu ko kota na mboka. Mais bozawa na mbutu ezali déjà. Peso baksam. Peut-être que soki bokei ne biso to ko apprendre ko gérer mbutu na biso moko. Gandhi tanga za ko senga ba indépendance ya mboka na bango Inde en 1947 ayebisa ba britannique. Alors bibotika biso soki to ko sombre na kao botika biso to sombre na kao. Pona kati ya kao wana nde lobiko na biso ekoya. Lelo Inde ali puissance monnaie na mokili sur le plan militaire comme sur le plan économique. Sans la MONUSCO à l'est, ba Congolais toko se débrouiller pour na ko maintenir paix. Parce que j'ai d'ailleurs l'impression que entre 64 et si comme mission Nations Unies la qui na Congo, tino na 9 tango baye. Est-ce que bon monde que na ba neo bango bazala ki te ko tunde kimele ki na ba neo bango bazali? Parce que de 60-64 mbutu ezalaki. De 150 tu 99 tango bango ba hate to na mwa kimia. 99 bazongi tilelo mikolo solo la rabibe. Donc la présence à MONUSCO, on peut. Et comment on a facteur on peut déstabiliser? Moi il comment mala muté ezana sima. Parce que moi je ne peux pas comprendre que ADF akota na kati a cité le kwa ya Beni. Et si kao ba MONUSCO ba saka patrouille mikolo nyonso, et si kao MONUSCO ba koleka, et si ka ba na ba antenne ya ndenge nyonso. Omoni lelo, yango il faut ba continuer, monsieur peut pas ça la très attention. Na ba WhatsApp auto ko utiliser oyo. Renseignement est comment plus facile que kala. Quand les ala qui espionnage est comment plus facile que kala. Quand les ala qui po ba espionner yo, il faut batindela yo mutu, aye pembeni na yo, abandi ko benda information, atie moi caméra et pas na yo, atie moi micro et pas na yo, tout ça. Lelo yo ba koma na système ya sika, sans qu'il y ait vers yo, mais aza ko filtrer ba conversation non parce que to koma totalement dépendant à ba téléphone. Incident mo que salama qui a entre Rwanda na Afrique du Sud, j'espère même que ba konzi biso a Congo le quoi ba saka ba visite kuna, ba zo ki ta ko faire checker ba téléphone na bango. Il y a un logiciel espion ba benga ka Pegasus. Fabriqué par le service en renseignement Israël. Bakota ngona ba téléphone ba konti. Donc bana tina ko simba téléphone obo te pour bakota ngo. Ezaka ndenge za kigende bo ndeti yo ya mbinga yawa ali réseau ya esika na yo oyo ekotisi logiciel espion na téléphone na ngai. Communication na nga nyonso yo zanango en temps et en heure. Dernier voyage à Ramaphosa na Rwanda bakotela ki virus wana na téléphone na ye. Tango azongi lokola bango ba na technologie makasi batu na ye ba détecter que na kati ya téléphone na mokonzi batie logiciel espion wana. Et créer ki moi incident, moi kwak
entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Bon, mais si on a besoin de la technologie, on a en délégation, allez, infiltrer le téléphone, tant que zongi awa, boko yeba teke, makamu nyonso boko solo la awa, kuna ba information nyonso parce que ba infiltra ki ba téléphone na bino. Yango moni renseignement moderne, ANR na biso. Il faut moderniser méthode ya collecte ya données. Yango moni nga nazalaka contre. Donc bazwa ki makambo ko sala ba passeport, ole ba pesa ngona hôtel de monnaie, ba pesi na ba société ya mindele. Nazalaka contre que bozwa marché ya ba permis de conduire. Pourquoi? Parce que beaucoup pesa na batu wana base de données nyonso. Tant que de s'identifier. Surtout à comment tu as ba empreinte. Ba na base de données na bino nyonso. Et dans le monde actuel, c'est ba base de données wana était kamaka. Facebook asaka mbongo ndenge nini na base de données. Tant yo zo mikotsa na Facebook ba tu na yo baguna yo ezanini. Yo komiana na lingaka musique, na lingaka politique, na lingaka eloko boy. Yo quand tu zaka ozo komaka ba question pamba. Pour fongola compte. Nzoka biloko wana oza ko commander place mbongo ya Facebook ekoya. Eliko lo ba lobby ba ko sala ba benga ka publicité ciblée. Ba ni ba sala publicité ya masanga, ba tono so ba enregistrer na Facebook ke ba lingaka masanga, bango ba ko mona publicité na ba mire na bango. Oya komaki na Facebook na ka lingaka na masanga te, a ko mona publicité na mire na ite. Donc eza bongo pona tous les produits. Yango ko mona ke na mire na yo babiloko moko ka mingi nde bimaka. Eza en fonction ya ba élément. Oyo tikala ko ponate. En fonction ba élément oyo kotisaki wana basala profil. Ba uzalaka identifier. Biloko wana etekamaka. Nde ba benga intelligence stratégique. Siko beso to kozwa base de données à Congo mobimba na ba empreinte digitale. Société moko ba belge ba vandi, bango de bazo sala bino capture, bango de ba kozwa ba empreinte. Bino bokanisi ke bon ba osuka nango ka wana, ba osana ngo lokote. Alors que ba kozwa loko wana nyonso base de données wana, c'est de l'argent. Et zambongo, ba ko teke lango ba multinational, ba ko teke lango ba pays. Donc niveau to comme li lelo na likambu ya MONUSCO, l'État congolais, il faut avoir la dialogue moko franc. Na bande ko na biso, to tika hypocrisie, to tika kobanga, to vanda na bango to solola. Et puis to arrêter programme feuille de route nenga babengaka ya départ ya MONUSCO. Que na date boye ba service non essentiel ya MONUSCO e kokende. À partir de date boye biloko songolo pakala e kokende. Tito koma na date boye MONUSCO kozali susu na Congo te. Donc voilà. Très bien. Allez. Ba biloko yo soyo ka ba irum wana. J'ai eu la chance par la grâce du Seigneur na koma na irum. Donc tolongwe na bunya. Tokomi na bunya, Précieux Mouyoko, Joël Nzampungu. Avec la grande famille à Bosolo, on s'est dit bon, on va arriver. Ba Mathieu Mbouy bazaki na kati. Ce que tout que na commanda. Nzela tozui, nous devons passer par Irumu. Tous les gars où tu as marché moko boye. T'as niveau insécurité zali. Précieux, je ne sais pas si tu as trouvé toutes ces images. Mais marché wana, place batu bazoya ko sala marché. Ezaka marché moko boye. Batu bayaka kaka bateki muke babimbake. Botala wenzango place zali, wenzango yango. Tchala image, tchala image, tchala image. Tchala image. FRDC, basoda mboka nde baza ko batela bino. Kaka bango moko, hein? Très bien. Venu de la ville de Bunia, Monsieur Jean Célestin précise que depuis 4 mois, il y a une accalmie, l'insécurité a baissé dans ces coins. Lokola tozali na minute yo sécurité ezali. Sécurité ezali. Mais si mamuke ebe ba 5 litres. Si mamuke banani bayaka. Bato bakoma ka epai na epai toyebaka te. Esika likambo ezo ute ezo yebana pe te. Eze bana te. Bakobotola biloko ya bato to bazoboma bato. Bazoboma nde bato. Bazoboma pe. Nakobotola ka bato ya balabala. Mikolo boni oyo boumeli awa likambo wana ekomi te. Ah, depuis toza mwa kimia muke toloba ezaka ba 3 mois 4 mois. Des confidences, nous en avons eu. Cet autochtone révèle que certains milices se promènent ensemble avec les forces loyalistes. bandelingaki to banda omona ndireke ba vision moko ya bien mais simango to moni pesa kasi ozo kuta milicie bota mula farde sesika moko milicie ba demi mundu farde sesika mundu siko to zo comprendre tout donc eloko to pesa bino pasi bozo kama rebelle na FRDC bazo tambola sika moko bango nyoso na minduki alors que FRDC nde aza armée régulière rebelle aza muumbo esengeli nde ko bengana muumba siko ndenge ni bazo kamata moto aza munguna mais bazo tambola na moto esengeli abatela bino nde pasi na bino yango
Très bien. Dans ces tronçons, plusieurs véhicules brûlés sont visibles sur la route. Selon les... Awa, ndenge bozo mona wana tango za na nzela. Oh, par exemple, eza na komanda. Mutuka wana bozo mona eza na komanda. Place ba M23 baza na sima. J'avais eu la chance d'être avec le général Mugisa. Na komi na komanda. Komanda soko za wana eza nzela ozo kende Kisangani, Mombasa, okebo. Mambasa. Awa soki ozwi na gauche na yo. Eza nzela ozo kende Butembo. Donc oza na Beni, Butembo nde oke. Nze nzela mona telemi. Place oyo tokoma wana. Bokomona nzela tala bangombe yango yo. Donc eza o nyonso nzela kuna baboko lingombe baza ebele bandeko bahema balendu mingi surtout bahema nde bato baza na bangombe mingi na nzela ndenge toza kokena. Otala siko bamboka nyonso yo. O rebelle muto asali yango. Mais Monisco azali awo. O nyonso yo rebelle azali mais Monisco azali awo. Tala ndenge ba incendie banda kwa bato. Tala ndenge batumbi banda kwa bato. Koto même soda le kakate. Soki soda zo kende soda ebiso en tout cas kuna ifoko la madame po ebite soko kozonga. Mais ngana ngolu nzambe na lekaki na place na bana ya bato na memaki tozaki au total 10 personnes to leka koto. Tala ndenge naza kotambola nzela yango na komi na village moko boyo ka ndenge bato wana baza koloba. Boyo ka bango ndenge baza koloba. Tala ba nzela ndenge zali tala mboka. Na kutana ba congolais na village moko baza ko expliquer passe na bango ndenge za vala koma komanda. Tala bango ndenge baza koloba. Précieux tala na image oyo kabango o nyonso Monisco azali mais pas sur ezali atwa na commande to komi na commande bozoka commande yango rond-point onde place o M23 yaka kosala nde matata na yao siko bato bazolo bapona Monisco pe yao balobi bavanda ka kimeme soki ba monika Monisco aleki c'est qu'alerte rebelle azoya kala mingi te tchana no image ezalaki penza lokito moko ya kosakana te Monisco pe bakoma bakende pesa bango ba ministre bakende kuna nde ba Monisco babimika boy bato bakode komba moko bakota na terre mboka na biso tolingi Monisco ezala te ba boy Monisco bango bakoma kasima tango bato na basi babuni bato ata ko ezala après 2 jours après tango moko boye nde bakomi na bango basi bakimi. Même son des cloches à Iga Barrière. Ici, les journalistes d'investigation, Israël Mutombo, est descendu jusqu'au... Alors, Lukelanga isko irumu côté alikolo, côté drone mataki pour batu, il faut pas mon irumu. Irumu yango mboke zalaki susu batute. Général Luboya, félicitations mon général. Bomoni ndako yo, ezandako ya sikao général Luboya koyo nani gouverneur militaire azako tonga. Mais ba déjà kode kwa kotaka wa M23 ba boma batwa wa ba buka ndaku ya leta nyonso babuka yango donc babomi batu babuki ndaku o toza na irumu o ozomona iza irumu yo uti koloba ne irumu yango donc baebita bakomi kozonga mwa moko batu bazali te ezalaki penza grave pembeni nango bokomona eza na ndako moko ya police eza wana batumbi ndaku wana tala ndako ya police maître Mokas tu vois ça o ndako ya police alors rebelle ayaki awa atumbi awa rebelle atumbi nyonso awa abomi ba policier na kati cimetière ba policier on eza pembeni wana na irumu soda koma kawate po soda koma wa pasi place yango merci précieux Muyoko place yango batia moto na kati ba brila ba policier bibemba ba policier lalao bakundi ba policier ngo na mwa mabele eza pembeni wana na koma kiti wana pona ko s'incliner pona ba policier wana c'est grave yango place na telemiao nazo s'incliner na tomba ba policier. Wapi Monisco azap tala ba police wana ba ngomba na bozomo na bibemba ba policier eza na kati siko Monisco azap na makambo oh là là monsieur lelo na documentaire il faut zongisa image ya irumu na komanda bato il faut ba mona makambo yo sala bango lisusu mwa bien yango wana ndeko sango awa na bakiselo kwa mokie na ba image esalinga ipenza pendant que zolo ba polisa ko zongisa image ya irumu wana oui passe la place ba policier ba komona na irumu na Djugu na Mahagi comment population a kokufa alors que Monusco a censé fournir appui pona ngai collaboration na Monusco fallait que soukata musuka na domaine ya renseignement lokola bango bana ba capacité bana matériel autant musubiso to na ngoti parce que Tomi Kosate, guerre ya lelo kwa guerre akalate. Guerre ya lelo, groupes armés ya lelo et quoi fonctionner te ce qui bana matériel la communication moderne te. Bon, tolo baloko soda ako bundana
na aéroport Anjili commandant azaliao aotinda bango maloba ndenge nini. Il faut un moyen de communication. Kalabanda ko saila ba onde radio ba Motorola mais lelo ba ko saila na ba onde radio na internet. Or babiloko wana nyonso avec le bon matériel il est possible ya ko capter babiloko wana. Et je suis convaincu que na matériel nyonso MONUSCO ba na ngona est ba captaka ba communication ya ba groupes armés. Mais wapi renseignement est sur ba ko pesa na FRDC koloba ete groupes armés tel et tel balesika avec ba technique ya géolocalisation ya lelo. O ba ko tala ba téléphone ya sango to zwaka ngala sa on a Google là dimanche on a kenda ko beta moi tour na Kasangulu. Ba ibisinga na esika boy na beti na Google et ko laksa OK à 200 mètres à 300 mètres au zone à gauche. Si ko bango ba na matériel ou ezali plus sophistiqué que obistoire on a ba téléphone ou ba Google. Ça permet de géolocaliser ba kondiwana ba chef ba groupes armés bazomona même bango bazomona pe place bango bavandi mais bakoko bombarder place wana bakoko kende ko kanga bango bako ça l'opération moko mixte. Il y a toutes les possibilités. Et il nous explique qu'à 22 ans que oh là là. Côté, très bien. Allez, la MONUSCO, posez-vous aussi la question, ou la population, ou le gouvernement, si vous voulez, Bissonnion, surtout se poser la question. 22 ans après, qu'est-ce que nous avons gagné avec la MONUSCO? Je suis d'accord, nous condamnons avec dernière énergie. Mais ras-le-bol, il y a population. Nini toza koloba 22 ans après, to gagné ni nasima MONUSCO. MONUSCO a yeko sala nini na mboka 22 ans, apport na eza nini? Eza nini? To bengaka ete po kanga ba photo ayaka wa tepo to ça la relation là yé to yaka po na mission moko précise bo e debiso po na maintien ya paix yango to zui wapi na sima ya MONUSCO paix yango to zui wapi mukomsula lali na butu bo na lotu ndoto ezaka mwakala. Je commence à dire année passée fozala. Na lotan doto. Tozo solo na Kabila bambale bele na butu. Tu vas y en a quelque part tozo solo la moi moke papa Kabila za koyebisanga makambo MONUSCO. Ndenge a silikela ka moto moko ya MONUSCO une fois. Alo bala ngango na ndoto. Ba 4 heures bona yeko suluka bonga. Boso na kolota isusu ekoya likambo zate. Ndeko sango lokwa to tushawa. Toko na ko profiter ko lancer appel na bakonzi ya mboka. Bosala keba na espionnage électronique. Yo yebite lelo ba comment na système ba ko activer micro à téléphone na yo à distance. Ndeka yo vandi wana ozo kanza ozo solo la en secret mais mutu moko esika azali lokola sa infecter ki téléphone na yo na logiciel espion ba activer micro na yo moko. Toko beta masolobiso mbalebu to kanti ke téléphone ezaya ko kangama. Nzoka ba activer micro nyonso eya ko kende siko ba sala kiamo. Yango ba téléphone nyonso ezokota tout autour ya mokonzi ya mboka, il faut ko checker, il faut ko tia ba appareil permetaka ete ba sala scan ya ba téléphone mutu mso akoyaka pembeni boyo vandi awa aya chebo azana logiciel ya clonage e bandi ko cloner ba données ali na téléphone na yo na téléphone na yi. Donc technologie ya espionnage est comme musika. Allez, très bien, on va évoluer. Espérons que bakonzi bakoyo kambela la MONUSCO également à rejoindre sérieux Makamonyo Stozakoloba. On va terminer avant de prendre les débats pour deuxième partie. Mais d'abord, on a Beto Moaba à faire et à Franck Diongona Kabunda. Va aussi les sapos ali avocat d'affaires. Nazala conflit moko na benga ki bato na ngako pe sa point de vue na yo entre la société AVC na monsieur Kapouk. On va parler de ça à la fin. Mais nangaki d'abord tout le la politique pe moi mouké. Ndenge ni nous avons un paysage politique actuellement. Yo za moto union sacrée. Alors sikoyo ba départ na union sacrée leki. C'est vrai que moi ba décision pe ezali mais ça moi ba ka isoler le roi Moïndo Zangi quelques personnes ezo kana penza makasi mingi te. Mais bato bazolongwa baza bato bazo peser. À l'occurrence Jean-Marc Kaboun qui n'a pas quitté mais yé ba bengana eko bengana. Il a été excommunié. C'est ça même les termes. Radié, excommunié, tout ce que vous voulez. Mais Franck Diongo nde lombe. Andimi kolongwa ye moko sanke bino bolongola ye. Franck Dionga sukoli pe a lobby. Et puis ye moko abisinga lobby a avertir bino makambo ebele. Abandé koloba déjà na bato lobby na modi amvita yaki. DG à journal officiel. Alobeli na Sami Badibanga. Alobeli na bato ebele. Alobeli na Dani Banza. Ou azali ambassadeur koto etinera makambo chef de l'État.
Alors beli batobele pe azui solution tabia ngala zoti kabino pe kulutu Franck Diongo atiki. Je vais vous citer ce que Franck Diongo dit avec Kabound presque les mêmes histoires et vous allez rebondir librement. Na rappeler pour na bateau balanda qui te mes missions dans la YouTube et dans la Facebook beaucoup partager lien nepe tous en direct partager lien boyo kapé point de vue naï. Franck Diongo reconnaît la gratuité et enseignement mais a déploré la qualité de l'enseignement avec des salles pléthoriques. Voilà le premier point maître. Deuxième, Franck Diongo est prêt à rencontrer Kabila Katumbi Fayulu Muzitu et ça démarche pour lutter contre la balkanisation. Au Félix Tshisekedi, dans le régime, n'a pas besoin installé. Franck Diongo déplore l'infiltration au sein de l'armée nationale. Franck Diongo dit qu'il n'est sorti de la prison par la grâce présidentielle, mais était inéligible. Mais il a été jugé après, puis acquitté. Aujourd'hui, donc, il est éligible. Il sera même candidat président de la République en 2023. Comment vous sentez à la veille de l'élection, Batubele Bazako Longwa? Franck Diongo dénonce les régimes à Félix Tshisekedi, régime moko presque pénitentiel, régime dictatorial, incompétence notoire, mégestion, jouissance. Et il dit clairement que pas si ezala ki na era Kabila. Nzala ezala ki na era Kabila. Mais Nzala Félix Tshisekedi est l'équi. Il a donné même des chiffres. Il a parlé de 13 millions. Et aujourd'hui, Bato Bazako Zanga Kolia, et Martine a 27 millions de personnes. Bato Bazangi Bilo Kolia. Alobi, dictature. Félix Tshisekedi Bangon Balé Bazaba dictateur. Mais dictature, il y a Kabila. Et ça, dictature, il y a moi malam. Ça dit Kabila aza moi malamu. Kabila aza ma beko lekate. Félix Félix aza ma be à 100%. Kabila cause à la terre à 60 ou 70. Il est le moins mal par rapport à Félix Tshisekedi. Franck Diongo dit, moi na ya grand frère abimi na molongo à décevoir. En 2023, il demande à la population de rejeter Félix Tshisekedi. Lecture na yo 10 minutes. Merci Sango. Ndeko Jean-Marc Kabound na ndeko Franck Diongo. Bauti kolongwa na famille politique na biso. Basali ba déclaration na bango. Nengo uti kolobawa nazui makambo ndeko Franck Diongo alobi na bani na aspect dictature. Dictature. Na kotuna na congolais parce que généralement moni na vie biso bato. Parfois total ka oto zangi to bosa na komona oto zanango. Ozana fufuna pondu mais ozore deteka ka po musunizati mais obosa ni koza déjà na fufuna pondu. Tozo commettre kotala quelles sont les avancées? Mbala suka oyo bakata biso internet ezaki kan. Dernière fois oyo bakata signal il y a une chaîne de télévision à Kinshasa oyo pour ba critiquer pouvoir ezalaki kan. To bosa nesika to uti que biso no soki na ba VPN na téléphone. Lelo na télécharger rango lisusu. Ça veut dire que quelque part et lo komo ko échanger. Tozaka nango souste na sur ba tebele ba supprimer ba téléphone na bango. Pour personne d'entre nous ne s'attend à ce que tout la mukanatongo ba kata biso connexion internet. To sala ba 2 jours, 3 jours sans connexion internet. Parce que parfois tant to sala comparaison to bosa na ba idle. Ngana zalaka na sala audience mukolo ya condamnation ya ndeko Franck Diongo. Na yaki comme tout Congolais alingaka. Bon aza kulutu na ngai na lingaka mingi. Nazana intention ko tirer sur yete parce que aza quand même mon quoi ba oyo ba influençant ba oyo génération na ngai na makambo politique. Tango na ba 2005 2006 makambo banda koloba ba oyo génération na ngai on a vraiment été influencé par entre autres Franck Diongo. Donc nazana beaucoup d'estime pour naye na koningana tikala na ba fait. Nazalaka na salle d'audience na cour suprême, cour de cassation na dossier à Franck Diongo. Bozo ba image yango azaya kolala boye maladi ba ozong sa makila mais ba osambisa ba ozong se mai. Mais ba osambisa malgré que na état na ye wana. Photo yango na luka ki drapeau ya Congo na Kingo. Nga na salle d'audience.
Ba avocat na yeba soulever exception. Il y a inconstitutionnalité. Pour esenga kana juge non so wali ko statuer, so exception wane ye au tikinan, aux huit dossiers au tindi na cour constitutionnelle. Ba avocat na yeba sa ki bongo. Bon, comme ça, le temps de qui est la cour constitutionnelle, il n'y a pas à terre comme il soit n'étant au sous. Il y a muta ko lobake Kabila zaki malamu ko le Tshisekedi. Biso na kati ya salle. Ba juge ba se retirer pour kende ko délibérer. Avant que ba zonga na salle ba pesa biso arrêt, réponse na bango. Réponse ko le ka déjà na télé 50 na bande passante. Ba o nyonso bazaka mukolana na salle ba yebi. Ba to akili banda bango benga biso na kati. O ba rejeter ba exception Franck Diom. Oh, ba rejeter ndenge nini ba prononcer dans douté. Mais télé 50 ali ko balancer ango déjà. Ndeko Franck Diom. Kulutu na ngai. Au lobby grâce présidentielle et bien monsieur c'est bien mais tu as été acquitté. Ya total na miso na miso. Soke zaki na justice ya kala. Yo lunga ko zo acquittement. Justice so esambisa kiyo malgré que ba ko zongi so mai. Mais ba vandi so ba ko sambisa o poka ko kende makala. Batali attaque député na yote. O lunga ko zo acquittement. Justice o ya empêcha ki yo ba sala yo enrôlement na prison makala. Alors que na jugement na yo batikala ko déchoir yo na ba droit civique té. Mais ba boyela yo même droit ya ko s'enrôler. Lelo ba système wane komi malamu ko leka système ya lelo kulutu. Kulutu. Ndenge musicien moko alobaka tala sima. Zonga moto. Kaka justice wana ba boyela yo même droit élémentaire ya ko s'enrôler pour voter. O votate. Lelo penza ndenge otali o comparer au monique lelo yo eza pire sur le plan ya ba liberté publique ketangwana. Tobosa ne seka to utite. Tobosa na te. Ça ezaka kalate awa. Na 2018 tango ba gaz lacrymogène ko kwenda ba église eza musika te. Eza na kaka awa 4 ans 5 ans. Ba gaz lacrymogène na ba église, ba sango ba kolongola bango ba sutani, ba kolongola bango bilamba, eza na ngoka kala mingi te awa. Tobosa na te. Okoye ko zana ba raison na yo. Okoye ko zala fondé. To fondé te ya ko critiquer gouvernance actuelle. C'est vrai. Moutoua ko lobana que gouvernance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza parfait. Akosi, aza fanatique. Mais okoki ko tia comparaison wana te loba ete il y a 4 ans ezaki malamu. Yo yebi. Par rapport à l'élo. Donc, ressentiment, et ça la tête que, sur ce point-là, Toloba, régime ou les kakiliboso, sur le plan de la liberté fondamentale, les amants. Ngai nande ko sango na Canal Kin. Toko sa l'émission, je pense, que na Daniel Safou, tona Safou na Mukeba. Na Safou na Mukeba. Pendant que toi, na plateau émission, bakati signal. Pour toi, on critiquer, toi, critiquer makambu ya 2 ans de prolongation wana amanda. Tozui coup de fil, kendenge zawa bako yako kangabino siko na batwane. Biso 4, to pakata mbangu, to kitana ba escalier, to bima libanda, ale, to simanzela to kenda. Aujourd'hui, les gens critiquent, sauf, bien entendu, bako comment niveau ako finga ba abusé, wane komelo komususu. Mais sur le plan critique, il y a gestion, il y a mboka. Bakataka signal était. Ne fût-ce que wana. Sur le plan dictature, je pense que Ndeko Franck Diongo oza malamuté. Nazwa elo kami balo lobby gratuité et enseignement et simbité topé et salami malamuté. Ndeko Franck Diongo photo zonga ka totala ke sikani ni touti. Gratuité oyo Félix Antoine Tshisekedi te atia ngo na constitution. Ils en a consommé mandat 2006. Pe alobaki yango. Mais comme mandat 2006, 2018, personne n'a eu le courage. Il y a qu'à oser comme mandat tia en application. Parce que tout le monde connaissait les difficultés qu'ils allaient pour mettre en place gratuité dans un pays comme le nôtre. Et si cas, bah service basique, ils en a kokoso. Tout le monde était conscient que qu'on mettre en place gratuité na mboka lokwa ya biso na etao ezaleli eza etumba. Mais président Fachi Alobi, malgré ma difficulté, tokende, totia yango, à mettre en place gratuité.
Et là, quoi, les bosso ngana koloba merci na gratuité. Parce que 4 millions d'enfants, ba congolais, ba na biso ba congolais, au bazaki li banda ya système ya enseignement. Ba koti na nzela kelasi. Ça veut dire que tant qu'on va scolariser ba na wana, donc lobby c'est moins de kuluna, il y a un impact sur le plan sécuritaire, moins de kuluna. Il y a un impact sur le plan économique parce que ba na ba koma utile. Il y a un impact sur le plan social. Pour muto azali éduquer muto atanga à kana comportement moko boye, ou ali différent na muto tant muso atangite. Et cause un impact sur le secteur 4 millions d'enfants. Mais est-ce que le système na biso ba école totongate, banda ba belge ba tika ba école. L'État congolais a combien d'écoles? Est-ce que na État Otozalaki? Na État wana enseignant à kozwa 168 000 francs un salaire. En 2019, donc à l'arrivée à Félix Antoine Tshisekedi. Chaque école y a l'État, ils ont 45 000 francs congolais. Na lobi 45 000 francs congolais à frais de fonctionnement. Ba osomba biki, ba osomba papier, ba osomba li. Na État wana, est-ce que enseignement na biso zala qui na capacité à absorber 4 millions d'enfants? J'ai dit non. Mais mon kondiambo kasali choix, alobi ba kota nanu. To trouver ba solution au lieu que to tika ba na o libanda parce que chaque année ba ko botama. Ba kota ba kende kotanga. Ba kotisi bana wana. En même temps, bah, quand ici, bango bandi kozo ba mesure d'accompagnement pour être gratuité et simba. 4 millions d'enfants. Les loyaux. Salaire au Ezalaki a 168 000 pour un enseignant dans la ville, le quoi Kinshasa na Lubumbashi. Les loyaux Ezali na 381 000. Je parle de salaire. Ça veut dire est plus que doublé. Au Ezalaki na 155 000 pour un enseignant à l'intérieur. Les lieux qu'on roulait, n'a pas 350 quelques mille francs congolais. Balobi, ah non, mais entre temps, ça n'a pas enseigné, bah, ko lia malamu, bah, na salaire à bien grâce à mbongo ba parents, bah, ko foot. Mais sur le tableau général, il y a ma kambango, comme on a été, sur près de 50 000 écoles, autres qui na Kongwao, opérationnel. À peine. Moi, portion qui est, certains disent même moins de 30. Bah, école d'élite. Ndesiko ko mon enseignant a reçu 500, a reçu 600 $. Maintenant, oignon suetikali. Salaire d'enseigner ça qui misérable. Donc, il y a eu beaucoup plus d'enseignants. Oyo ba connaître augmentation de salaire que ba oyo ba connaître réduction. Voilà, ba minorité. Ba ki mukie. Moins de 30 écoles. Ba école d'élite et si quoi ezarake. Surtout, bazu mutu enseignant kuna ayebi ka kozwa 600, 700. Mais la plupart des enseignants bazaki wanate. La majorité des enseignants a bénéficié. Une petite minorité a perdu des avantages. Mais l'État le besoin la muté mutu a perdu des avantages. Tout ça la nine va mettre en place prime de la gratuité. Oh l'État va ko futa ba enseignant à partir à moi oyo. 351 000 francs congolais. Ezaka ka pona primaire et si ko gratuité yali. Et si ka gratuité ezate prime moné ko kota na muté. Ça veut dire que ma mesure d'accompagnement est zoami pour être gratuité que ndeko simba. Tozaki na 48 000 écoles dans gratuité ko banda. Le lot, on est à près de 60 000 écoles. Bako tongana be école asika pour na ko absorber. Ya kuna mususu ba futo na ngwe ko tambola mbangwa eko tambola mingi na réseaux sociaux parce que batu ba ko tonga école ngo banani ba na biso ba kuluna ba ex kuluna qui ont été récupérés. Et ça aussi, ça m'a cassé na bilan Félix Antoine Tshisekedi, service national. Oyo musée a créé mais qui a été négligé pendant 18 ans. Les loyo bana wano bazalaki na kobenga mango onésime ya ndenga Biblia. Autrefois inutile, mais les loyo ba komi utile. Avec ma moyen au gouvernement on continue couper ça na service national, ba école ko tongama lisusu. Ba école ko tongama. Combien d'enseignants NU on va benga nouvelles unités oyoyo ba komi payé. Combien d'enseignements bazaki non mécanisés? Plus de 100 000 oyo ba komi mécanisé. Donc sur le plan de la gratuité, c'est vrai. Et ça parfait, il y a beaucoup de couacs.
C'est vrai. Nombre ya bana na ba classe école et bakisami de manière exponentielle. Parce qu'il y a évoqué dossier à pléthore. Alors bah on la salle hein. J'ai une fois on a habité dans un bac de délice c'est ça que démontré qu'il y a un clair. Enseignant moko azara na bana 50 na classe wa banda ko futa par exemple tout le bata 150 000 francs congolais. Azalaka na 50 bana. Chiko enseignant wana a commis par exemple na 100 bana même bon on a ekiti par exemple a commis kozwa 100 000 francs congolais. Donc intérêt à moto ekiti mais ba charge est commis belé. C'était l'inverse pour les cambois pléthore. Donc pour la bande ko belé bazo condamner gratuité, serait mieux d'ailleurs pour meka kotonga ba classe pour étudier faisabilité avant qu'on appliquer. La manière au gouvernement actuel va appliquer et qui à la va-vite. Donc, boké pendant la charia ban le veut, au lieu que bobo nsano likambo yambo te bozo ba mécanisme d'accompagnement. Au moins bato so ba ko babongo, bana na bomba za ko tanga. Soko tuni ba parents à 4 millions d'enfants bazaki ki libanda système scolaire ba retenir langage oté. Très bien. Alors ba oyo bana na bomba zaki ko tanga. Nazo mona na classe mwana nanga bazaki 22, ba komi 40, azota l'intérêt kaka ya mwana na yi. Mais les 4 millions wana bazaki libanda, il faut que totika bango libanda batanga te ba continuer na balabala. Ba kotisi ya lokwa boaki na lipa moko bana ba kabola misatu. Bana ba komi 7. O banga moboti bon lokwa na bana ba komi 7 na kolesa mi balé na tiki misatu. Donc les mesures sont en train d'être prises. Surtout quand na budget auto ko kende lisusu. Ba augmenter lisusu par ya budget ezali consacré na éducation. Donc na ndenge to ko kendele ba mesure et ali ko zwama pour que non seulement ba enseignant o ba connaîtra qui baisse na salaire na bango ba retrouver niveau où ezala ki ya bango, mais aussi la grande majorité à ba enseignant o atikala jamais ko simba $300 de salaire na vie na ye, o atikala jamais ko simba $200 de salaire na vie na ye, asimba $200, asimba $300 pour token de liboso. Donc sur le plan de gratuité, on ne peut pas dire que ezali échec. Sur le plan de gratuité to ko lo ba bongo. Mais sur un plan tout à fait global. Tout ça global pour nous la temps parce que sur le plan global. Même si on a bilan Félix Antoine Tshisekedi, mais ils ont fait monsieur Zali indiscutable. N'en habité que prix avion, billet avion kita. N'en habité que prix à passeport et kita. Ils ont fait. Il a même été jusqu'à comparer programme il y a 145 territoires na révolution de la modernité na 5 chantiers. Même enfin. Pour nous, on a ce plateau, c'est une mission, on a expliqué la spécificité à programme à 145 territoires. Parce que ça n'est pas moko, ou dans le programme Wana, ou dans la quitté avant. Ça veut dire qu'on a tiré des leçons. Batali, ba programme à libosso, il faut échouer pour anine. Pour Robimisa Bongo, Moussa les salamité. Babi Touro, de Kesime, vous allez progressif. En fonction de Moussa les Kokende, ne toko Bimisa Bongo. Pourquoi ça y a aussi maté? Parce que tout à l'heure, on peut passer dans la société, on peut exécuter misala, basali angote, mbalo to recourir na ba agence d'exécution. Pourquoi on a aussi maté? Parce que mbongo ezaki ko bima mais contrôle les até. OK, tout royo to kotia IGF na ba comité locaux. Ya ba territoire, basanga na basala contrôle. Donc on a repéré ba mesure d'encadrement o ezala ki te liboso. Notamment géolocalisation qui permettre ndenge ka to ko mona biso to ko mona évolution ya bâtiment ba ko tonga na mbujimai. To ko mona évolution ya nzela ba ko sa na Katanga. To ko mona évolution et ce sont des leçons qui ont été tirées. Batamaile balobaka muto alingi critique à ça de l'autre côté. Mais muto nyonso asalaka eloko apozaka ba acte. Okomona que ba acte ali ko poser et appelaka critique. Ce qui n'a bien touché dans le secteur monétaire, biso non soto yebi parce que batouan bando non sakabila ton bakina ki baganga ka ebele au réserve d'échange 800 millions batikara na caisse. Biso soto parce que tchara on va kelele Congo mobu. Le lot on est à plus de 4 milliards 200. Le lot DG azo que nous sala ba recette ba 1 milliard na mois moko. Un budget ya biso qui passe de 6 milliards à 10 milliards. Ce sont des réalisations concrètes. Mais lo konga na ko na reprochak na bande ko ya famille politique na biso. Il passe beaucoup plus de temps na ba attaque ba débat personnel na bato. Olia ko lakisa population ba mona nini o Félix Antoine Tshisekedi à la date d'aujourd'hui a sili ko accomplir. Vous pensez que bilan Félix est largement positif? Je pense que bilan Félix Antoine Tshisekedi est positif. Il y a des choses à critiquer, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à changer. Mais tobo sanate to uti wapi? Ce qui total esika tozalaki na 2018, total esika tozali lelo na 2022, tokoki na 2023, le pays est en train d'avancer. Société Nino Kabila Tika, 18 ans à pouvoir,
société nini Kabila tikaka oyo Félix Tshisekedi abomi to Félix Tshisekedi depuis aye société nini a créé oyo soki lelo longo na 2023 bato bako koloba que Félix Tshisekedi de son passage total ata société bana mboka bazwi misala ba société belé zali ko créer mais d'abord avant ko créer na création il faut na nous kosunga ba oyo zali ko exister pour ezala viable. Et ça, c'est ce qui est en train d'être fait. L'État n'a besoin de pourquoi? Il n'y a que 200 000 personnes, 200 000 assujettis à DGI. Donc, ça veut dire 200 000 personnes physiques et personnes morales qui payent l'impôt dans ces pays. Mais toi, on a plus de 100 millions de la population. Ce qui n'a pas impôt, impôt, salaire à bateau. So, ok, na INSS, au moment que INSS, ça a plus de 1 million de personnes au bazar répertorié qu'on a censé qu'on foute à hyper. Mais, impôt en réalité qu'on foute à 200 000 assujettis. Sur 100 millions, 200 000 de foute à impôt. L'État a un moyen d'engagement. Il y a une réforme présentement, notamment sous direction du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Na DG à DGI ou a mérité de payer médaille pour la performance ou à Sali. Bako sala ba réforme pour que plus de Congolais bako ka futa ba impôt et aussitôt récupérer tous les manques à gagner oyo ba contrat minier ya mabe o ba signer ça biso et pas bande ko na biso na bato balé l'État ko réclamer plus de 876 millions de dollars na o ba benga ka ba super profit c'est dit ba contrat to sala na ba société minière ezak à partir à seuil moko boye ba futa ka impôt na ba kwani ceux qui ont gagné 1000 dollars a ko futa 1% par exemple. Mais ce que sali super profit, donc au-delà de profit, il faut foutre un impôt moko conséquent. Mais ce qu'il y a plus de 11 entreprises minières où sali super profit, mais bah foutre les en impoté. Calcule l'impôt n'est pas plus de 876 millions de dollars que le ministère des Finances est en train de réclamer dans bateau. Ça veut dire que tout dépend de notre capacité à mobiliser de l'argent. Or, les loyaux, tout observateur averti sait que capacité à Congo à mobiliser mbongo ezakokola. Parce que tout comme ko kote ça ba recette moko o lebso ndeko kote ça. Bon on est toujours ça na nini. Mbongo ezokota me bazo ça na nini. Yango na expliquer. On a sani nde bato bazo mona te. Na sani ekokoma, mais ekokoma ndenge nini? À travers amélioration ba salaire. Mais pour pas améliorer ba salaire, ba sala ndenge nini? Il faut ko sala nettoyage affiché. Yango mo lokwa na ministre fonction publique, ba luki ba identifier de manière numérique tous les fonctionnaires. Parce que ba fictif ba liaka mbongo ba tebele. Ba obimisa salaire ba kanti ba ko futa 1000 personnes, ndoka na service on ba bazaka na bango ka 40. Bah, ça la nettoyage affiché dans niveau ya ministère ya fonction publique. Pour batoana salaire na bango ko kakomata. Bah ça la qui même travail na niveau à se copé pour na ba enseignant. Pour salaire et mata. Ce qui salaire à papa et mati, mbongo pe ba pesa ka mama pour que de kosomba ba biloko et komata. Ndoko mona conséquence nango na nzungu et siko ezaki kaka pondo apamba, moi misuni bakisami, moi moke. Donc le pays très bien. Il y a beaucoup de choses à corriger. C'est-à-dire vous êtes d'accord avec Franck Diongo que Kabila est moins dictateur, Kabila a bien géré le pays. C'est vrai qu'il y a Boma Kimboka, mais le coup la félicité. Papa, Kabila a bien géré le pays dans le secteur ni. Secteur il y a sécurité, il a bien géré le pays. Il nous a laissé combien de groupes armés? 138 groupes armés. Dans le secteur de la sécurité. Il a bien géré le pays dans le secteur ni. Dans le secteur économique. Alors que mbongo nyonso ya ba minéraux na biso na Congo et que na maboka Dan Gettler et que na maboka ba société nyonso oyo ba sala ba accord ya Kuzu ya CC na ba grand ponte ya régime né il a géré le pays malamu na secteur ni na secteur ya sécurité na secteur ya liberté publique na tukolo ba kolongola netiobo ba longola déjà sultan wana ba kolongola ba sango sultan na secteur nini o ya sali comparaison alobiete na point oyo ezaki malamu tanga Kabila koleka lelo alobeli makambo nzala yango na expliquer yo nzala ba quantifier kango ndenge nini ya kotaki na libu mwanani tangu mususu na kana ye sous Kabila zala ki député lelo yo azali sous député te a se rendre compte que nzala ekoli peut-être mais il ne peut pas dire qu'en ce qui concerne la majorité des Congolais ba ko expliquer biso que il y avait na tuna bino mbala suka oyo la muka na tongo kuti dollar et matière zala ki kan Mokili Mobimba et outi na 3 années à crise suite à Covid. Même ba pays ça la performance économique à makasi pour la plupart ba connaître régression. Ba connaître contraction économique là-bas. Mais biso on a quand même pu se maintenir. On a 3 ans où il y a Covid. Donc comparaison na yé, moutoko ko ça la comparaison à l'échelle nationale était sur base à ressenti na yo.
po yo moko mutu individuellement ye moko mbongo neko ko mata mbongo neko kita ngana ko tatelo kwa ntsile longa ina suna ba dossier na molo ba ke Congo ko mi pasi non il faut que tala en fonction ya batu nyonso mboka ya ko keneni. Très bien. Une chose est vraie, les recettes augmentent. Comme les recettes augmentent, l'État aura la possibilité de financer. A aussi lancé programme à 35 millions de dollars pour la gratuité et accouchement. Ça veut dire examen prénatal, accouchement et puis soins post-natal. Est-ce que wana ezaki natanga kabi? C'est une avancée. Kende ko tuna ba mama wana o ba buti na hôpital. Ba choisir 8 zones de santé. Je vais passer quand même pour vérifier. Ba mama ba ndaka kokanga. Po to yebi phénomène de société wana. Hôpital nyonso koleka okuti ba mama bakanga bango po babota ba ko futa maternité. Na futa ki musu na bikoro. Voilà. Bis ba député nyonso ba bisa tamba maternité. Nga kuna saka ngota musu kwa moi offrande ko remercier Nzambe po apesinga moi quelque chose natini madame aki osama moi biloko na ko bimisa moi batumi balemi satu ba mama bakanga na hôpital. Mais quand l'État zumbong ya ko investir ne loko bongo po asunga ba mama siko soko tuni ba mama na ba ko bisa OK mboka yalaki malamu tanga kabila par rapport à lelo jamais. Très bien. Alors, on va terminer avec dossier, Franck, avec le dossier AVC et Kapuku. Qu'est-ce qui se passe vraiment réellement dans ces dossiers? Toi, tu as la maîtrise en tant qu'avocat. C'est quoi le problème? Nayamba ki bandeko moko bayakiawa, balobi clair ndengenini ndeko Kapuku, arulagi bango pona lupango na bango, iba mwa mabele na bango, batekela yango un sujet libanais à kota na kati ndeko riche. Qu'est-ce qui se passe au juste? Yo za la maîtrise à dossier zani. Bon, nakoloba mingi te na dossier wana pour le kwa nazali moko ba avocat na dossier wana mais na senga kina nzela na batoni na ngai na tuna kieso na ko koloba ayi senga lokolo les ali droit de réponse bango ba lobaki na ko koloba mukie mais na kota na katité. Très bien. Parce que dossier zana na justice yango na ko pesa kaka belema mibale bato ba lobby ke mabeleza ya bango AVC Construct bazwa ki mabele yango wapi et pas un an. Ce que tu as dit, un certificat d'enregistrement, il y a Ndeko Outof, Gérard Joseph Outof, certificat d'enregistrement, Ndeko Laksango wana na lingé, Platini, il faut toujours être. Certificat d'enregistrement, bon, il y a l'État congolais, Azwaka, d'abord na loi Bakajika et puis na loi foncière, a décidé d'être te zongela wana msula liboso. Mabele, voilà. Eza yayi. Yawon kutra ba certificat ba komanga na se wana propriété de l'État. Mabele za ya l'État. L'État pour naka nani akopesa à perpétuité, nani akopesa na délai. Siko l'État pesa ke na monsieur Outof na délai à 25 ans. Pe bandaki ko expirer le 11 juillet 2008. Mundele oyo. L'État le binga na pesio exploité awa mine carrière oyo ti le 11 juillet 2008. Après ba pillage ya 91 monsieur Outof akenda abandonna site. Ti si mamikolo basusu ba komikolo bate l'État ko récupérer mabele na ye na 2008. L'État a récupéré mabele, l'État a pesi mabele. Non pas na monsieur Kapuku na ba ko kotsa kombo na ye mingi pona ko faire jouer fibre politique, mais en réalité c'est son épouse Nazali DG entreprise wana entreprise à Mosina Kagresa. Azui mabele abandi ko exploiter. À faire venir ba machine à somba na poto ya minene ba concasseur ya ko sa musala a pesi musana ba congolais parce que ezali site minier. Eza lopangu te ba ko wela ba vanda et ali site minier. Ba pesi batu musala ba bongisa na nzela ya kokene na carrière wana nzela e bongisa ma po entreprise mwana mboka congolais asali musala ko basutuka mundele mususu abimi monsieur Alain Van Kutsen nde oyo initial na pesi AVC Construct aya lobite esika wana bovandi libosa bandaki nanu kaza représentant ya monsieur Outof oyo ba droit na expira ki na juillet 2008. Alongo aza représenté à M. Outof, ayeko ya lobite d'ailleurs M. Outof a tegelinga imabele. L'accent certificat ou l'accent liboso wana. M. Outof a tegelinga esika wana, esika komi yanga esika bovande ezali yangai. Mais si kote nga na certificat na ye yango wana. Certificat lobby est enregistré comme étant en vertu d'un acte de cession passé le 24 octobre 2018 avec M. Outof. Oh, droit M. Outof et Soukagi na juillet.
Yo lobi monsieur Utofa tekeli yo na octobre. Et ça on la mutu ou activer unité à 24 heures. Olingo benga nango après 24 heures. Est-ce qu'il appelle les collègues? Octobre. Et il y a 3 mois après expiration, il y a droit à monsieur. On l'état pensé qu'il y a droit. Après, c'est une date. Moukolo droit n'est pas ma belle, on est aussi là. Droit n'a pas sili. Yo prétendre que Moutouana tekelio. Ah, ok, l'accent Moukanda. Si on l'accent Moukanda, on Moutouana tekelio. Njoka Moukanda, et salama, après date yo, droit à Moutouana et Zalaki expiré. Ok. La période où on a côté gâté. À côté gâté. Parce que normalement, sur la teka, même temps, baba kenaki na Moukanda na yé na cadastre. Pour ça, il a bango Moukanda la bango. Cadastre n'inga loba. Mouto ya liboso avant tout ça la bino, il faut régulariser la situation. S'il avait encore la possibilité de régulariser la situation. Mais étant donné que si Kawane est comme un site minier, le coup les sites miniers, procédure n'ango est comme compliqué. Exacte le quoi au sommet ma belle au coton à boutique. Bah forcer bah sali certificat. Tant que certificat va être présenté à la justice, bah c'est wana monsieur Alain Mundele. Bah tiens la difficulté à accueillir à changer certificat. Parce que, à mon avis, était autant que la justice va attaquer Yango. Et pas il y a Madame Libagiza, Madame Angélique, l'épouse de M. Kapoukou. Que l'État va annuler le certificat, ou est irrégulier. Va établir Yango alors que Mouto a payé ba droit, à Zagi sous la droite. Comment il peut sa droit aux Anangoli sous-sté? Parce que tant que le droit n'a expiré, ma belle n'est pas l'État. Très bien. Bah, bah, ça ici, certificat Moussoussou, oyo. Volume A6, folio 85. Si on a certificat oyo, bon, avant tout le certificat oyo, ah, on a, balobi que acte oyo, ya liboso, basala kiango, na Kinshasa, devant directeur chef de service, ya chancellerie na contention. Na 2008 au mois d'octobre. Si on mutuna nanga awa, na lungena nu juriste, na zongi mutu normal. Mutu ateke liyo lopango. Batu musu baye bavani na mabele wana. Motoango na mois d'octobre. Ana makasi ya kokende na yo na ministère de la justice. Obo sala acte de cession. Mais ana makasi te aya ko ebisa bato bana mabele na ye. Kenga yo mukolo mabele. Comment bino ba ko trouver mouton na tekeli mabele. Ezana sens. Bino bo sombi mabele pa mutu. Bo ko samba na mutu mususu. Oh selon bino avandi illégalement. Mais jamais pas une seule fois. Bo bengi sa muto ya tekela kibino aya ko loba. Que comment ya tekeli bino mabele oyo mutu muso azana kati. Est-ce que ça a sens? Ti tango monsieur Utofa yeko kufa parce que biso tokenda ko luka eti na Belgique. Ti tango monsieur Utofa yeko kufa pas une seule fois batikala ko bengisa ye aya ko loba ke ya solo ya atekela kibango. Basali document oyo. Parce que oyo ezala ki attaquer na justice, jugement moko ebimi et lobby il faut qu'on annule certificat. Pour ba éviter que ezala annuler. Ba keimbangu balobi basala bango moko baki ko déclarer kuna ke bungi lokole bungi bosala biso certificat mususu basali bango certificat o mais lokole loka muyibi ezala kaka na problème certificat o ya mibale so otaliao bakomi le 29 octobre 2009 bon déjà bablok na bango ezala ka le 29 octobre na ebité so que ça date le 29 octobre le 29 octobre bon bakomi le 29 octobre 2009 Oyo babimisi yango le 29 octobre 2008, oyo mi balé le 29 octobre 2009. Awa. Mais ce que balusi na sima. Okomona suite à certificat yango. Et commis sur cette parcelle sont édifiés les immeubles indiqués site ancien certificat d'enregistrement volume pas annulé. Fait à Kinshasa le 29 octobre 2008. Ce qu'on y a bisangai. Certificat ah oui lobi que c'est à 2009. Na signature 2008. Donc en réalité na oyo basali yango mukolo moko. Très bien. Basali certificat oyo si mais ko sala certificat oyo balobi nini yao. Le présent certificat d'enregistrement est délivré en remplacement soi-disant de celui-ci. Perdu le bureau d'enregistrement par rapport administratif du 29 octobre 2008. Yebisangai comment certificat basali en 2009 hein? Mais rapport administratif nango ezala qui a 2008 mukolo basagi certificat oyo mais reçu
le 16 août 2011. Donc bien. pendant 3 ans, vous avez un rapport que certifié pour beaucoup de ça. Parce que dans le registre, on a bâti quelque on va terminer par là. Si vous avez le mbata, tant que vous avez coma, place à recommencer à rater. Donc on a besoin, il faut que vous ayez date à solo pour registre, n'est pas ça, il va comme la rango, moi au côté de Makambozat. Si vous sur base de Makambo Nyonso, de Madame Libagis a kendaki na l'État. Alors l'État, t'as là certificat et bateau et zambata. L'État PCA jugement a annulé certificat. Malgré que l'État a annulé certificat, bango babalou qui bake ko senga na l'État a déguerpir Madame Kapuku na mabele wana. Madame Kapuku a fondé gérante actuelle ya AVC parce que biloko na lobby zaki gérant ya liboso mundele. Sikoyo gérante actuelle a Madame Janine. A fondé Madame Janine pour usage de faux. Ah oui, comment on peut utiliser certificat où l'État a annulé pour bengana na mabele alors que l'État a annulé jugement ou annulé certificat wa. Le tribunal de grande instance ya Gombe na jugement oyo RPA 1979 et reconnaître coupable d'usage de faux. Et l'objet que aza coupable d'usage de faux dit établi en fait comme en droit l'infraction d'usage de faux à charge de la cité peut condamner à foutre Madame Kapuku $50,000. Azui jugement oyo a attaqué à mon cassation. Cassation peut rendre mukanda na ye ngoyo note de classement. Alobi eloko na mwa kinegi na cassation et simbité. Yango moni ono so ba go sala parce que le longa na lobby na serve na sengi na bâtonnier pour na loba mwandambu parce que basali ataba 4 8 émissions. Na bosolo le kimbala. Ben na bosolo mbala moko mais basali ngona ba chaîne belé. Musuba ko benga ngayo ko loba na bitete en tant qu'avocat na za sumi na déontologie moi na loba na dossier wana ezate. Ya bosolo nde yokani makasi. Ba lobi. Vérité eza moko. Toza na justice na mboko. Patika justice la musala nango. Ba détail mususu ya dossier. Les audiences sont publiques. Muto alinga yeba. Nani aza kokosa. Oye na audience. Okoye bana ba avocat costo na ngambo. Koto yo pe ba avocat costo. Boyo kinike ba avocat ba ko samba. Boko ka vérité ezali wapi. Mais ko tenter ko politiser lokwa. Parce que makele na TV za objectif eza nini. Eza ko benda mo ba politicien moko boye ba kota na sima po sima ba bonga na okota ngo salisa bino yaso ki bo récupérer mabele wana monitor bo teka ngape bo pianga ba objectif ezali wana. Très bien, donc merci beaucoup. Justice asala musala. Allez, on a compris le dossier. Je pense que justice ndé le rôle la dossier za na instruction botika dossier kenda au tribunal te madame ayaki ba pesi version na bango ndé ko pesi droit de réponse. Je pense que nous allons maintenant laisser la justice à Salam Salanae. S'il y a des informations nouvelles, tu vas revenir pour vous tenir informés en temps réel. Alors, on va prendre une pause 10 minutes. On va revenir pour prendre maintenant les débats entre Benoît Yulama et Mfumutoto Basanga. Ils vont s'affronter autour de l'actualité politique. On va prendre Nord Kivu, le gouverneur militaire instruit les forces de sécurité d'interdire toutes les manifestations sur la voie publique. On va prendre le gouvernement qui dresse un bilan de 15 morts, dont 3 casques bleus et 12 civils tués lors de 2 jours de manifestations contre la MONUSCO et la mission de l'ONU en RDC à Goma Butembo. 21e session ordinaire de la CAC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, déplore la montée des violences entre Kinshasa et Kigali et plaide pour le retour à la normale. On prend ces éléments. On se retrouve après avec les débats. On libère Maître Yves Mouekassa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, à tout à l'heure. Merci Sango, merci pour l'invitation. Suite aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes et d'atteinte aux propriétés publiques et privées provoquées par les manifestations anti-MONUSCO non autorisées, j'appelle les populations des villes de Goma, Butembo, Beni et d'autres agglomérations de la province du Nord Kivu au calme et à la retenue, tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population. Je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble, avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles, les militaires et policiers ainsi que les casques bleus. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante, qui doit vite être maîtrisée,
j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin, tout en présentant mes condoléances aux familles éprouvées et mes compassions à la MONUSCO. J'instruis les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne qui se rendra coupable des actes répréhensibles, si haut décriés, et de les transférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur. Après la vive tension qui a eu lieu ce lundi, la ville de Goma s'est de nouveau réveillée avec des manifestations des habitants de cette ville touristique qui ne lâchent pas. Depuis les premières heures de ce mardi 26 juillet, des nouvelles barricades ont été érigées sur la chaussée et c'est là dans plusieurs coins du chef-lieu du Nord Kivu. Des tirs nourris ont été entendus près des bases de la MONUSCO, RVA et TKM. Le gouvernement congolais avance un bilan provisoire d'au moins 5 morts et plusieurs blessés depuis le début des manifestations. Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de l'Union sacrée, au-delà de personnes abattues, l'on a enregistré une cinquantaine de blessés au cours de cette manifestation. Dans un tweet, Patrick Mouyaya promet de revenir sur le bilan humain et matériel avec Kashim Diane, représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC et chef adjoint intérim de la MONUSCO dans les prochaines heures. Jusqu'à présent, la situation est toujours confuse dans plusieurs coins de la ville de Goma. Plusieurs barricades sont toujours érigées sur la chaussée. Au même moment, des tirs de sommation ont été entendus près de la base de la MONUSCO issue de la RVA. Signalons qu'en ce deuxième jour, dans la matinée, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti dans la ville de Goma. Autour du président en exercice, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC posent devant les photographes venus de tous bords pour immortaliser l'instant. Et c'est sous les applaudissements frénétiques de l'assistance qu'ils rejoignent ensuite le chapiteau de la Cité de l'Union africaine pour démarrer les travaux de cette conférence de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une 21e session ordinaire qui tenait à s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté sous les commandes de son président en exercice et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC, a dans son discours de circonstance énuméré à l'attention de l'Assemblée quelques réalisations de la commission motivées par les orientations et décisions de la conférence qui est l'organe délibérant les plus importants de la commission. Engagé à poursuivre les réformes au sein de la commission avec la mise en œuvre du traité révisé de la CEAC, le président Félix Antoine Tshisekedi a ouvert les travaux de cette première conférence de sa présidence qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. La montée de la tension entre la République démocratique du Congo, mon pays, et l'un des pays voisins, le Rwanda, situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous. Du déroulement de travaux à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les recommandations du Conseil de ministres de la CEAC après avoir observé 1 minute de silence en mémoire de feu Édouard Dos Santos, considéré comme le père fondateur de cette communauté. S'agissant de la situation politique et sécuritaire dans l'Est de la RDC, la Commission a appelé à la solidarité communautaire et a instruit la Commission d'adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation immédiate des hostilités par le M23 et le retrait des positions actuelles occupées conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi. Pour sa première participation à une conférence de chefs d'État de la CEAC, Carlos Manuel Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, a au nom de ses pairs participant à ce sommet, remercié le peuple congolais et son président pour l'hospitalité dont ils ont bénéficié depuis leur arrivée à Kinshasa. Le président en exercice de la CEAC et président de la République démocratique du Congo qui avait le dernier mot de cette 21e conférence
a salué l'esprit constructif des participants, la volonté de partenaires ainsi que les sacrifices consentis par la commission de la CEAC. 15 morts, dont 3 casques bleus et 12 civils tués. Tel est le bilan des 10 jours de manifestations contre la présence de la mission de l'ONU en RDC à Goma et à Butembo. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement au cours d'une conférence de presse animée conjointement avec le représentant spécial adjoint de la MONUSCO en charge des opérations, Kassim Diane. Patrick Moyaya a déploré le perte en vies humaines enregistrées et relève que 61 personnes ont été blessées lors des manifestations du lundi et mardi dans la province du Nord Kivu. À l'en croire, les enquêtes ont commencé pour savoir d'où est venu le tueur. Lors de plusieurs, à peu près 15 morts, dont 12 civils et 3 casques bleus qui sont morts à Butembo. À Butembo, on a compté 7 civils, je pense, et les autres ont trouvé la mort à Goma. 61 blessés qui sont repartis dans plusieurs hôpitaux de la province du Nord Kivu, principalement à Goma, où les services du gouvernement provincial s'appellent s'assurer que les compatriotes blessés trouvent le soin approprié que requiert leur état de santé, évidemment. Et selon les représentants spéciaux adjoints en charge des opérations de l'ONU, Kassim Diane, il est temps de passer à la désescalade sur les terrains, bien communiqué notamment sur le processus de retrait de la MONUSCO. Il confirme que la mission onusienne reste à Goma sur invitation du gouvernement de la RDC. Elle ne peut pas prendre l'option de partir d'elle-même. À présent, tourner la page et passer à une phase de consolidation, à une phase de coopération renforcée, à une phase de cohérence de nos actions communes sur le terrain. Rappeler à la suite du ministre, réitérer ses propos d'appel à la retenue par rapport à ces manifestations, comme il l'a dit, les manifestations ne règlent rien, et au plus profond de nous-mêmes, ce qui ne marche pas, ce qui devrait être amélioré et ce qui peut nous constituer des acquis pour le futur. Signalons que les 2 personnalités revenaient d'une réunion à la primature au cours de laquelle des dispositions ont été prises pour permettre au retour au calme dans les villes du Nord Kivu. Excédés par les tueries à répétition dans leur province, les habitants de l'Ituri exigent le départ de la mission onusienne qui assisterait impuissamment à l'activisme des groupes armés, à l'origine de nombreux massacres ayant fait plusieurs victimes. Et dans les différents territoires de la province de l'Ituri, les autochtones ne cessent de réclamer le départ de la MONUSCO. Et d'abord ici à Komanda, où 7 autochtones récusent la MONUSCO. À l'en croire, cette force onusienne joue les rôles de guide pour les assaillants. Complicité na kati na makambo ezali. Complicité ya monene tozomona tango MONUSCO ngana lobaka ngo tango nyonso. MONUSCO to bengi soki MONUSCO miso soki d'observation soki ya nini ezosunga biso te. Population soko tunisi bango nyonso. Ba bisi MONUSCO ekanga bisaka ekende. Sans autre forme de procès, la population exige le départ de la MONUSCO et propose que le gouvernement central dote aux militaires qui sont au front une logistique adéquate et une bonne motivation. Si réellement le gouvernement congolais voudrait qu'un jour nous aussi de l'Est, que nous festoyer, que nous puissions chanter avec gloire, que le gouvernement congolais qui milite pour la paix à l'Est, pour se militer d'abord pour le départ de la MONUSCO. Parce que même Mobutu ici n'avait pas une armée plus forte que même la FARDC. Mais il n'y avait pas un étranger qui pouvait se promener avec des armes quand même. Là où même moi, les Congolais, je ne peux pas me fréquenter. Même son des cloches à Iga Barrière. Ici, les journalistes d'investigation, Israël Mutombo, est descendu jusqu'au camp de déplacés. Ces déplacés viennent de la chefferie des Bahema, Bagourou, dans le territoire de Djougou, sur la route nationale numéro 27, route de Mahagi, et cet autochtone dénonce la duplicité de la MONUSCO, qui est à la fois avec les rebelles et le gouvernement, d'un côté partenaire du gouvernement et de l'autre partenaire des groupes armés.
soki omoni MONUSCO eke kotoyo bakoatake koto FARDC azongi kotoyo ali kuna baatake vraiment FARDC akomi kozwa équilibre te FARDC azoya azolinga pe akende na bazamba siko MONUSCO bandi kolakise musapi telemaki ye ayebi lokota o MONUSCO azosolola te ye pe alakisi MONUSCO musapi le même jour wana papa biso nyonso nde yango tokimaki awa ezalaki penza lokito moko ya kosakana te. À Boga également dans le territoire d'Irumu, M. Pascal, s'exprimant en Swahili, précise que la MONUSCO n'est créée par la sécurité, mais plutôt l'insécurité et s'interroge pourquoi le gouvernement continue de lui faire confiance alors que la population ne veut pas d'elle. Il a confié MONUSCO kubakia kunafanya contrôle la sécurité. Kwa si tunaona na MONUSCO contrôle insécurité. Si tulikiapenda maneno ya MONUSCO isisikilikane tena, tusikie tu FARDC, pas question ya MONUSCO. Tu tunaona MONUSCO kusawa yao njuko na vitae ba force négative enye iko ndani ya terre kule kwa plus. Kwa hivi si question MONUSCO atupendi kuisikia kwa masikio. Jua kati tukua sikia question MONUSCO ikusawa kwa tupatia traumatisme. Dans ces climats, des suspicions et des méfiances, il est temps que le gouvernement s'épanche sur la question afin de trouver une solution idoine, car face aux tueries qui semblent devenir l'étau quotidien des Ituriens, il est normal que les autochtones expriment leur ras-le-bol. Bolingi MONUSCO ekende to etikala.